Ah, Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Fidèle Story na Angola, na Luanda, Fidèle Story na Gabon, na Libreville, Fidèle Story na Côte d'Ivoire, na Abidjan, Fidèle Story na Cameroun, na Yaoundé, Fidèle Story na Afrique du Sud, na Johannesburg, Fidèle Story na Paris, Fidèle Story na Bruxelles, Fidèle Story partout, avec moi votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, la star du moment, le grand manager. Toya Lisusu, la troisième partie, il y a film Nabisos Famille Sacrifiée, film ya Chief Oyo, a sacrifié Banae, a Basiminei. Babala me babotaka te mabala bakenda baza na kimia te ya mibali bakoma bavoyou badrogueur babomi bavioleur film oyo eza kitoko film oyo eza goût film oyo eza elengi oyo wapi avec moi votre humble serviteur tolanda film oyo na bokebi nyonso bafidédien na bafidédienne Fidèle Story yango yo bozotala te film na biso ebandi awa epai wapi bana basi mibale bana ya Chief mutuke kufeli bango na nzela. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Fidèle du Mauvais TV et ils ont démarré Tika tokende toluka taxi mususu ok mais nazo mona eloko te awa taxi zate o taxi zate taka ba trois pine wana ngana ko matanga trois pine te kata kuna taxi ngwana kuna to pesi na ba fidèle na nyonso opportunité ya koyekola anglais gratuit ozolanda biso olingo yekola anglais gratuit kota kaka na chaîne YouTube na biso Fidèle du Mauvais TV osabone okomi kaka anglais gratuit na moko ya bafilme na biso okoti na YouTube na biso osabone okomi kaka na kati ya bafilme na biso obeka anglais gratuit otiki numéro na yo wana na kati ya commentaire ya YouTube biso tokozwa yango tokoto na page Facebook na biso na page ya YouTube na biso na groupe na biso ya anglais obandi kozwa cours gratuit Fidèle Story epesi pe lisusu opportunité ya kosala Jésus nini komeli choma choma nini choma nini nango komeli yo Zambe koma nini nango zo komela yo choma nini nango zo marché tena yo choma nini komeli yo choma Zambe choma nini nango choma Zambe nini nango komeli choma mbena zapi papa ndenge nini bandeko na nga basi se transformer bango sonet bakizengi boye papa oyebisaki biso ke ya liboso komeme na hôpital ti sikoyo nano meme na hôpital te bazaka awa nini nango ezomarche te nini nango nakumba Nzambe olingo oloba eke Jessica mpe aza kizengi oui Jessica aza moto liboso akweyaki maladi aza kaka na kati ya ndako awa papa nini nango ezomarche te papa est-ce que c'est vrai oui nabi ko assurer bino kake bazolandela azolanda ba traitement na ye et à bientôt akozonga awa akozonga vraiment akose rétablir bozala kame biso senga tomo na ye avec choma pe akota kuna et ça problème te
Papa, moi aussi. Papa, n'avez que vous savez que semaine prochaine anniversaire nanga. Oh. Je crois que ça la célébration moko ya malamu na ko inviter baninga nanga. Papa, lobby ni pour anniversaire nanga. Bien sûr Sandra. Il faut que célébrer yango. Na ko s'occuper nango. Beta boko. Papa ko s'occuper nango. Vraiment, toko célébrer semaine prochaine. Film oyo été ayonde onanga ya mwasi. Film oyo été ayonde onanga ya mobali. Papa pona bozui. Tala ndenge ya komisa bana yeba kizengi. Jessica yeyo. Nakati abombai na ndako film oyo eza kitoko film oyo eza goût fidèle story partout fidèle story na Kinshasa fidèle story na Brazzaville fidèle story papa yeyo yo motolo bakao papa botanga mama botanga est-ce que bako salanga mabe tala film oyo ete ayo bana na ye moko abota bana ya mutu ye na mutu te ya leki te ya noko te mais andimi pona bozui a sacrifier bana ye akomisi bango bakizengi tolanda film oyo na bokebi nyonso fidèle story yango yo ba mama ya Zigida ba mama ya Gambela bozotala to bozotala te avec moi votre humble serviteur Sandra. Est-ce que tu dis moto moka benga ngai Nazako se rappeler kaka et là on est au sona papa pour na traitement ya bande ko na biso to sona papa nini ozala ki wapi alobi ki azu ba disposition pour que ba kene na place moko ba traiter bango alobi bongo oui nazo comprendre te pona nini obosani mbala moko boye makambo to kosolaka siko na salon to sololi na yango avant ko to sola mamba anniversaire vraiment oza sérieuse do yango ndo benga libanda awa makambo to sodi akuna kati ndako en tout cas naza occupé papa za kunana bandeko na mbali vous remarquez que papa tango bana bandai ko déclarer ndeko na bango ya mwasi papa bandai ko simba bag na ye magique pour na ko dominer bango film eza kitoko film eza goût ba fidèle na ba fidèle nyonso fidèle story yango yo bozotala te bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment film oeza kitoko film oeza goût mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban so beaucoup sabiso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Mauve Production. Fidedi Mauve Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Mauve Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Mauve Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contactez Fidedi Mauve Production toko banda bino na morgue
na salle oyo matanga na bino eza exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pour na kosala bino ba clip professionnel. Basala la yo spot publicité. Fidèle Move Production, nous sommes là pour na kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle le DG, le PDG, le grand homme d'État. Béa Bopé Sabiso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidèle Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidèle Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidèle Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez aussi boostage gratuit. Donc booster entreprise nayo. Vous avez une maison nayo. Vous avez une entreprise nayo. Vous avez une société nayo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lingi Okita, pour na kosala, base nayo honneur, base image, balobela, d'activité nayo, contactez Fidèle Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle Move Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux amis, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, Olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, Olingi, boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fidèle Move Production. Fidèle Move Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mukasa numéro 14. Référence entrée quartier 1 Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move Production, c'est la réussite de votre business. Ah, film oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi. Oh, mama na biso abotanga, mama na biso abotanga ye alembanga te, alongola semi na nga te, eza kokoloka nga. Landa exemple ya film oyo. Oh, motameka na baboti na nga te, ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali. Yo moto ndimaka te, film oyo eteya yo Fidèle Story awa pe troisième mwana ndeko na biso mwasi abandaki korefléchir ye yo papa komisie mpe liboma
Fidèle d'Imove Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi basale la yo clip ya malunga. Olingi balobe la maison na yo. Olingi balobela ba activité na yo basala marketing et entreprise ya maison na yo, mais benga Fidèle d'Imove Production na numéro oyo plus 243 90 74 50 400 avec moi votre humble serviteur le président Fidèle d'Imotonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Topesi bonus, Topesi offre gratuit. Olingi ba lobe la maison na yo. Ofele Sandra Yonane. Tano sanina wa. Osa nina wa onine komeli yo. Tanda nine komeli yo. Sandra o. Sandra nzambe o. Sandra Sandra kapondenga yo. Sandra Sandra o. Sandra kalme o. Sandra Sandra azali mwana ya papa na biso oyo abandaki ko penser papa lelo yeyo akomisi mwana ye ya mwasi ya liboso ya na bango nyonso tu kizengi ye benda akomi nde liboma na fulu filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mobali filme oyo esali pasi filme oyo ezolelisa bamama na ndako filme oyo ezolelisa ba jeune fille filme oyo elelisi ndeko na nga moko azolanda biso na télévision Fidèle d'History bozomona te papa tala ndenge nini bozwi ekoki komema yo obebisa libota na yo ndeko na nga ya mwasi te like epai na nzambe ndeko na nga ya mobali te like na yo epai na nzambe papa akoki kobota yo mama akoki kobota yo mekeba à cause ya bozwi à cause ya monde spirituel akoki pe ko sacrifier yo akoki pe ko kanga étoile na yo na kindoki akoki pe bien aimé dans le Seigneur ya kochela yo poison ya koboma yo bolanda exemple ya papa oyo azana bozwi yeyo pona kobatela bozwi na ye pona kotika la célèbre pona kokondana se na mokili andimi a sacrifier bana ye ya basi akomisi deja mibale bakizengi moko lisusu yeyo akomi liboma objectif ezali eke ya régné asala succès Fidèle d'History bana bango yo eza makanisi ya nani tolanda filme oyo na bokebi nyonso Fidèle d'History yango yo ba fidèle na ba fidèle bozotala to bozotala te Kinshasa Brazzaville nga babino Serge Fidèle d'Imotonzambe famille bango yo bazokanisa nani azokanisa ndenge bazalaki ok toma tobana na yo ese kokoyebisa biso mibali okosepela kolinga mobali okosepela mda kolinga oui en tout cas vraiment osekisaka biso non loba yebisa biso genre mbali yo lingaka na opo na ngai nalingaka mbali ya mindele mais oyebi malamu ke papa alingaka toba ba africain ngai aza na choix te nalingaka mobali aza mwindu aza grand aza masi wana eza yo vraiment yalinga mbali yo penda moko mobali azala mbinga azala mwindu azala costro nga pe tonanga oyebi balinga mbe nalingaka esengela azala na bozwi nalingaka mingi mbongo so aza riche te
Ah, face à la riche. Face à la riche, la pauvreté. Et aussi. Et c'est que ma casse n'a pas été. C'est à moi si. Vraiment, il y a mystique. Il y a mystique. Il y a mbali à la mbongo. Pour na tourna yo. Boyebi ngana zaka mingo petiki ndalingaka. Mbaye moka za cool. Wakozala na ta kugangila kanga. Azala vraiment kotala ngana miso ebisanga ki na bibi na lingi yo. Oh. Aye bisanga make bébé na lingi yo, na lingaka yo, je t'aime, je suis de toi, je t'ai mis, je t'ai mise. Bien sûr, vous avez resté. Alors, grande sœur, si vous tournez yo, yebisa biso. Nzamba lola. Bala, baby, ba shwana ngano. Yaya loba pe shwana yo. Ngala lingaka basi mobali azala kitoko azala bo yaya loba atuka ngana lingaka bongo tomela o tomembala azala bo ezalaki makanisi tozalaki biso nyonso kitoko ambiance na bandeko na ngai ya basi nini yango komeli bandeko na ngai ya basi mpona nini papa azosala eloko moko te tango nyonso nazoyebisa papa mpona bandeko na ngai ya basi azobare ngai nini yango ezosala eke papa tia apendaka na makambo oyo te nazosiporte makambo oyo te ye azokanisa papa alingaka bongo te tension chef siko penza budget ya ensemble ba avec kwei yango nde na ye awa komona yo ya koyeba nini okokosala nyonso okosala mpona biso yango nde kosunga biso yebisanga combien nakokosala ba 5 millions de naira tozaka na besoin yango nde eza important mpona biso anta 2 millions révérend ozana ta kosa ba discussion te ya kokakola ngai oyebi ke naza na bozwi mpona bino exactement en tout cas soki eza mpenza mpona bongo kokakola te kolobi 5000 apres soki koloba 2000 ngai naza capable ya kopesa 10 millions ngai mpenza partenaire principal ya église oyo bokoki kozanga mbongo te non papa na ngai bien nako pesa 10 millions de naira boko sala yango boko utiliser yango pour que botonga bobongisa makambo soto réussir pour que bozana problème boko te chief merci vraiment na bondeli yo merci penza nzamba pambola yo chief nzamba pambola abondama o amen apambola yo lisusu chief o pambola mamen o mata o kende mosika na osambela pona yo chief apesaka pamba te père aye kozwa donc grand maître Adjoubou seigneur nzambe ya vautour noir gouverneur ya vautour sacré mbote na yo mama de yes la grande mama kara nzambe ya bamama mokili pe ya moi ya zamba pe ya bibale ya bisobe napesi bino mbote nakanisi eke boza malamu komona bato mina lokola bino boye koranda ngai visite nayebi ke nyonso eza malamu atuka boyebisa ngai nini yango ememi bino awa visiteur na yo akena oyo opesaki ye visiteur na ngai oui révérend père en fait pona nini choisir ou détruire vie na yo moko grand maître nazo comprendre te bongisa ndako na yo pour que mikone komi ya kotanga suka na yo komi pembeni ya mamaka nazo comprendre te nini bolingi boloba ke mikolo na ngai ekomi prêt et ke tango na ngai esili par na yo ya immortalité suki awa tango pesi grand maître grand révérend bozwi na yo
bayaka koyebisa ye ndenge deja apesi mbongo oyo bapesa ye na Lucifer na makambo ya église seki abebisi contrat mikolo na ye ekomi ya kotanga esengeli akufa des na ngai pardon saloko moko mpo na ngai nabondeli yo eloko na kosala eza te Lucifer nzambe ya mokonzi oyo asi asinye napesaki yo baavertissement na ngai révérend père wana aza enemi mpo na biso aza enemi ya royaume ya ténèbre osali mbongo oyo Lucifer apesaki yo mpo na bango obebisi bacontrat ya Lucifer mais eza possible te napesaka badimi na ngai na badivinité nyonso na baeglise ya mabe eza nini soki napesi église nakoki kodétruire yango napesaka badon partout naza désolé ti femera eza na eloko moko te nakosala mpo na yo DS na ngai pardon nabondeli yo ti femera esengeli oyeba miséricorde ezalaka te na royaume ya 666 epai ya satana mawe ezalaka te awa mawe toyebi yango te awa okoti obebisi bikila okufi fidèle story reine mère ozoloba pendaki eza eloko moko tosala mpo na ngai eloko eza te nakosala eloko te au moins tikanga nasenga vraiment pardon pe miséricorde bamo wana existaka wa te epai ya Lucifer ezalaka te oh pardon ezalaka te awa soki Lucifer obebisi epai na ye esili ayebi pardon te soki olingi obatela vi na yo ata soki oke na kote mosusu prepare mwana na yo ya mobali azwa héritage o mpona kobatela bien na yo sino no soki okufi nyonso ekokufa bakotika babola prepare mwana ya mobali azwa relève na yo awa na monde ya ténèbre pardon ezalaka te mawe ezalaka te indelaki tifi awa bafidediene filme na biso ekomi elengi mpe gu papa tozongi papa boni bino bana nga mibali bosaleli mbongo ndenge bolingi oyo boyebi susi nango te eza na semaine moko te oyo bino bosalela mbongo te oyo bosaleli na se ya 5 millions de naira te na ntango wana ezali kaka na mbongo papa ozoloba nini mpo na nini ozoloba bongo mbongo eza eloko te mpo na yo 5 millions papa 5 millions kaka eza eloko te mbongo oyo oza nango ebele papa 5 millions eza eloko te mpo na yo 5 millions papa eza eloko te business eza kaka mascarade eza kaka kobombama business nasalaka eza kaka mascarade mpo na kobomba source mpe leo nazoyebisa bino nazomona bosalaka mbongo yango nalingi eke mbongo wana etikala na génération future oui eza ide malamu d'ailleurs en tout cas toyebi ke papa yo oza moto ya bozwi mbongo eza mpo na biso éternel nalingi ete bocontinue esika oyo ngai na s'arrêter oui papa eza problème te toza wana tokosala yango mais na planète oyo fe na ngai ekomi donc nazolinga nakufa non olingi oloba eke zala clair papa
papa yebisa biso toza bana ngolo banini zala clair naza occultiste nazo ko appartenir na 4 sociétés ya ba occultiste na yango nde eza source ya bozwi na ngai bo richesse na ngai nyonso tu oyo boza kosepela nango butu moi koviole koboma kosala nyonso naza occultiste papa toyebi eke osalaka business papa occultiste oti wapi osalaka ba business bokoya na ngai mpe nakolakisa bino eloko moko awa papa na biso chief mikro na ye ekomaka ya kotanga na temple bayebisaka ye balobi yo ozokufa déjà parce que ozwi bozwi ya Lucifer opesi yango epai ya grand prêtre biso na bango toyokanaka te mais préparer déjà bana na yo bazwa relève papa ozoko comprendre biso ke yo ndoza responsable ya situation ya ndeko na biso ya basi donc nyonso ezokomela bango ezolakisa ke yo nde oza source na yango oui naza responsable ya bakizengi na bango nyonso nasala yango pour ke bozala na bozwi nalingaki eke bozala na bozwi bosepela bodomine eloko moko te etelemela bino na se na mabele bomata bokende bolangwa oyo sala eza mpo na intérêt na biso te papa obebisi vi ya bana yo ya basi bango nyonso minei oza origine ya mabe na bango ya bakizengi na bango mpe ya biso bana yo ya mibali do osuki wana te mpe olingi lisusu ke otia biso tokota na kati ya makambo oyo na préféré na souffrir ke nakota na makambo oyo mobali azanga motema mutu oyo azanga mawa moko ya bana tombokaka alobaka yo sacrifice bandeko na ngai ya basi ebongo yo okokenda ndeko no ya mobali te otikali non papa ngai nalingaka pauvreté te ngai nakokende kuna te nakolikende na pauvreté te na makambo nyonso tu ya mabe na se na mboka oyo soki nazongi pauvre mais vi na ngai ebebi wana eza ide ya malamu décision ya malamu nakokoye biso vérité okoregrete yango te naza fier na yo yaka okota otika na héritage okoregrete te eyindaka awa tala bafamille ya riche oyo bino boanviaka tala bato ya mbongo oyo bino bolobaka eke papa na bango tala baimmeuble Alex nakanisi eke na ntango oyo oza komata choc na yo eza vraiment ya komata mais yebaki fo ozala kaka initié eza obligatoire naza prêt ya koabandone bozwi nyonso tu ya yo nakoki jamais koteka molimo na ngai epai ya satana Alexi est-ce opere de mutu na yo tala ndenge ozoyebisa papa na yo papa oyo asali nyonso to asakrifie vi na ye mpo na yo na ngai ezala reconnaissant ya papa naza problème na yo te ndeko na mobali sala choix na yo eza choix na yo ngai nakosimpose na choix na yo te mais tika ngai na ngai nayebisa yo nalingi te Alex soki accepte te ya kozala initié alors nakobenga na yo lokola mwana na ngai okolonga mwana na ngai ozasu mwana na ngai te indiawa papa biliaki ebikoki alingi sikoyo initié bana batikala na bozwi Alex aboyaka papa alobaka soki oboyi nakobenga na yo ozasu mwana na ngai te
eloko moko te okosala ekochange décision na ngai. Alex a décidaka alobi mwana tosa papa na yo ekomama na Bible. Honorer papa pe mama na yo yango ndoko vivre longtemps. Papa osomona mwana yo ayebi mambolo mama na Bible te. Papa pardon ko tungisa ete aza na choc. Nga na apprécier oyo sala pona biso. Komi tungisa te. Na yebi nini sengeli na sala. Alex yoka eza tempo na yo senga ba excuse pa ya papa to sala musala ya sika o papa pesi biso to sala bela mbongo to tika la riche ensemble olingo souffrir Alex a décidaka Alex mbongo eza bien ndeko nanga mobali etali yo soko olingo nyokwama o Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout Fidèle filmo eza kitoko tifa komaka na suka po azwaki bozwi o Lucifer apesaki yango epai ya basango abukaki mibeko. Lucifer a ebisi alobi a préparé bana ye basala relève Lucifer et pas la pardon ezalaka te pas Lucifer pardon ezalaka te excuse aye biango te nga Lucifer Alex alobaka ngai na kosala continuité ya ba sacrifice te ya koboma batu te je préfère na que de ko souffrir. Ndeko na ngai tala famille ya bozwi famille ya batombongo oyo mviaka tala nini oyo bango baza ko vivre baza ko subir tala batombongo oyo lobaka eke bango bakendaka poto pamba batangaka na ba école ya cher bazala ba iPhone 17 Pro Max bango bakendaka Dubai Chine pamba congé na poto aux États-Unis tala makambo oyo bango bamonaka na oyo ekomelaka bango nzamba lola asunga yo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali Fidèle Story toye pona yo topesi opportunité na bayebanso bazolanda biso ya koyekola cours ya anglais ofele olingo yekola cours ya anglais opesa mbongo te okoti kaka na YouTube na biso obeti Fidèle Dimove TV okomona chaîne na biso YouTube ekobima osabone na kati chaîne YouTube na biso otika commentaire olobi kaka anglais otie numéro na yo ya téléphone biso tokokota tokozwa ba commentaire na bino na ba numéro na bino ya téléphone okotikala awa. En tout cas vraiment na sepeli nesika yango vraiment en tout cas okovanda awa zala à l'aise awa zala à l'aise zelanga biloko nanga zelanga saki nanga kuna Alex andimaka lobi na ndimi na ngai nakende konyokwama na ndimi na ngai nakende kolala na balabala nakoma fazer na place nakoma mutu ya bakisi na sacrifier bato ndenge yo sacrifier bango ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo Alex ayaka na hotel akuti Bible mwana ya grand maître ye amoni Bible akosala na Bible nini ye pe ko azali mobomi violeur filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Collins papa nalingi to solo la Collins
à Collins. Mbongo. Mbongo eza malamu. Mbongo répondaka la makambo nyonso. Tango oza na mbongo. Oza na nyonso tu. E oza na mbongo te, so oza nango te. Oza eloko te, oza epave. Elilingi ya pamba. Oui papa, oui. Naza d'accord na yo. Omoni na koki vraiment okaseki na kuviva sa mbongo. Bien. Nasali nyonso tu mpo na Alex, mais Alex ayoki nga te. Akozala akse na bozwi na nga te. Nayebi eke na bloke ye bakonte nyonso tu akozonga wa. Ekozala trop tard te. C'est quand il a changé la vie na ye akozonga na ye. Mais papa, Alex esengela za l'intelligent pas à la sage pour que a bénéficié na bozwi oyo nyonso tu. Na ngwe esengeli na zo espérer yango. Fidèle d'histoire yango yo. Bozotala to. Bozotala te. Bana ya papa bango yo. Tala ndenge papa na biso akomisi bana ye bakizengi. Likolo ya mbongo. Ndeko na ngai ya mwasi. Ndeko na ngai ya mobali fidèle d'histoire to elibino ba film oyo. Ekomema conseil. Papa akomisa bana ye abasi bakizengi. Pona bozwi. Ye aza ko initier mwana ye ya mobali. Papa mais otie bambwa na ba chambre na bango pona nini? Bambwa sala bango za nini? Bien. Tango bambwa baza ko sise basoi na bango wana. Mbongo eza pe kobota. Pe zali kokoma ebele. Donc tango yazo tanga soi wana bambwa bazoya bazomela basoi wana nyonso. Mbongo ezomata. Sikoyo oza prêt ya kozala présenter et pas ya gouverneur ya univers. Papa kendaka kolakisa mwana ye ba pratique ya salaka. Ndeko na ngai ya mwasi ndako wana batonga ngo na lix. Eza na ba carreau ba groupe électrogène eza automatique. Papa na bango akendaka Dubai asalaka na politique. Landa film oyo na bokebi nyonso. Nazwi oyo okofuta inani oyebi ke na kokoma te yaya na okoka te nayebisaki avana koma awa ke naza na mbongo te nazopesaka 6 mois inani na okoka te pardon ndeko na ngai ndima 6 mois pardon naza na mbongo te pardon vraiment sunga ngai toko koza minimum ezalaka inani yaya 6 mois tozwaka te nayebi na bondeli yo pardon vraiment tikanga vraiment na pe manano naza na eloko te nazo traverser situation moko impossible. Alex akenda koluka esika ya kovanda atiki na yebozwi atiki richesse ya makila. Ndeko na ngai yo pe soit décision film oyo ete ya yo ezana no trop tard te. Yo moto zo salela Lucifer fidèle d'histoire yango yo. Film oyo ete ya yo kuna mawe ezalaka te. Awa bayaka na Collins ba initier ye. Papa zolinga tika mokili bapesaki ye condition avant kufa a initier mwana ye moko to pe bango nyonso mibale. Alex aboyaka na ye mais Collins andimi asala continuité ya papa. Yeyo baza ko initier ye. Papa yeyo azokende Collins azozwa relève ekosukela ye wapi. Alex pe andimi atika bozwi ya papa. Kuna pesika ekei kofutela asimbi Bible telema Monsieur Collins emerwa ekosukela Alex kuna ndenge nini tolanda filme oyo. Na bokebi nyonso bafidedian na bafidediana
fidèle d'histoire yango yo bozotala to bozotala te nazotanga bible oyo babenga yango bible nazotanga yango au fur et à mesure ezo kobenda ngai pe en plus naza na moto ta koede nga na comprendre bible oyo livre oyo motema ngai komi na posa kotanga bible oyo nalingi nayeba moto oyo nalingi na découvrir moto akufa mpo na biso asopa makila na ye mpo na biso aza nani mpe akoma nani tango asekwaki akomaki nani yo nana koexplike nga bible oyo nakomi koyoka mposa kotanga bible oyo me nazo comprendre te o nzambe sunga ngai pesa ngai bwania nga nayekola eloko bokanda oyo nayeba yo okufa mpo na bato ondima kose sakrifie yesu mpo ke biso tozwa bomoi chief boye malamu merci beaucoup boni yo bonjour bozwa esika bovanda madame esengeli naloba eke naza impressionné na nyonso osali na ekole oyo tika ngai nayebisa yo vraiment encore ke toza reconnaissant merci na nyonso tu bosali topesaki bino mbongo mpe bosali mosala oyebi soki tokomi na niveau oyo grâce ya opesaki biso mbongo yango omoni ke totongi tosali en sorte ke nyonso tu ezala malamu bana bazotanga toye koremercie okoloba ngo lisusu bien nzambe apambolama na ngolu na nde dilo tozali oyo nalingi mpe lisusu na profite na opportunité oyo pona ko présenter yo mwana ngai ya mobali Colinsi nyonso boza nango bosenga oyo bolingi esunga bino motivation nyonso mbongo eloko nyonso tu intérêt nyonso tu oyo boza nango mposa pour ke ekole oyo ekende mosika vraiment pour ke mata bomona ye nde azali sikoyo directeur DG ya baentreprise na ngai nyonso soki na déplacer ndenge nazolinga na déplacer awa nakotika ye pour ke ye nde akontrole nyonso merci monsieur boye malamu monsieur Collins tosepeli vraiment kosimo na yo merci pour na intérêt na yo pour na kosunga biso oyo ezoka grave eza te oyebi ya motu ezalaki papa alakisi nga kosunga ye moko mosungi ngai mpe na kokontinue kosunga absolument ndenge ozomona ke nzambe apambola papa mpe apamboli ngai lisusu mayele ya kosala continuité alors na kozala wana mpo na kosunga tango bokosenga lisungi lipamboli ezalaka kopesa oui yango wana vraiment bible solobaki ekopesa mela ye en tout cas poche moko te atife kozanga mbongo po kalembaka kosunga bato te oui olobi mda yango amen merci vraiment balandaki oyo eza ekole oyo tife apesaka mbongo batonga oyo alobaka eke akobanda kozwaka élève moko chaque 6 mois papa na ngai yo moto ozotinda bana na ekole sambelaka mpo na bana na yo Bible ezoteya biso moi et ma maison nous servirons l'Éternel mama na ngai tikaka libota na yo na maboko na Nzambe Bible ezoyebisa biso tout arme forgée contre vous contre nous tous na ngai na bino sera nul et sans effet film oyo eteya yo film oyo eteya bafidedian na bafidedienne nyonso fidèle d'histoire yango oyo bafidedian na bafidedienne bozotala to bozotala te bonjour chief moi musala pe ayaka kopangusa comme d'habitude akutaka chief à s'allonger
oyo ela leli ya ndenge nini est-ce que Tif akufi bon mosala bandi kobeta yango Tif azolamuka te bundeni abandi kotuta Tif azolamuka te est-ce que Tif akei to akei te ndeko na ngai filme oyo eteya yo elakisa oyo moto ozoli kokende kozwa bozwi epa Lucifer pitié ezalaka te erreur ya moke Tif asalaki ya kozwa mbongo oyo Lucifer apesi yango na basango abukaki mibeko Tif Tif azolamuka te Tif akei ake na mokili ya milimo je crois yo ozoloba na voyage kanga monoko kolela te ezalaki dernière volonté na ye alobaki eke mutu moko alela te okokoma sikoyo na kati ya chambre sikoyo bima kanga porte soko bimi nabi bima onga nasalaka epa ministre oyo nasalaka epa PDG mokolo yo okuta PDG akufa ye oyeba Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Alex yeyo alobi ye akokende kosimba makila te Alex alobi ngai na kokende jamais koherite misala ya satana mpona na sacrifier libota jamais nandimi nazonga na pauvreté nandimi nakende kokumba pusu ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali filme oyo eteya yo ndeko na biso ya mobali yeyo auti na gloire auti na succès violeur mobomi asali nyonso tu mais nyonso abandaki kosala parce que azalaki na se ya possession bozwi ya papa ya kisi ntango ayebi vérité alobi ngai jamais na koherite monde ya ténèbre nandimi na souffrir nzoto na ye kokende morgue te mpe molimo na ye esengeli traverse 21 jours esengeli osongola ye 1 heure chaque jour pendant 21 jours ozosokola ye na 1 heure après avoir kosokola ye chaque jour na 1 heure esengeli ngai na komona nzoto na ye bandeko na ngai pardon natuna bino motuna bolobi ke nasokolaka nzoto na ye pendant 21 jours okosala ngo yo moko papa na yo Tif Emera azalaki moto munene ya royaume na biso esengeli azala enterré na bafille 7 ya vierge mpe bana mibali 3 ya mikolo bato wana nde bakoakompanye ye epai ya Lucifer donc nzoto na ye esengeli esukwamaka chaque jour na 1 heure mpe esengeli moto moko te amona ndenge ozosokola ye akokundama na bana basi 7 ya vierge mpe na bakoko 3 bango nde bakoakompanye epai ya Lucifer filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu filme oyo eza elenge oyo wapi Alex mpe yeyo alobaka ngai nakosede te ngai nakondima na souffrir Alex akole sere na bible azotanga bible mais azocomprendre te nzambe asunga Alex atindeli ata pasteur moko nzambe asala Alex ngolu Alex akende kodelivre bandeko na ye ya basi
Zamba sala Alex Ngolu Alex akende comme ma délivrance na libota na ye nzamba lola asunga topesi ba fidediana nyonso opportunité papa Koufi liweze lo mo te pona biso tomela na tango zobika oza ba moi liwe ko ya kaka etango ko ya ekozwa biso kaka na pesa o nini donc yozo ya tata na yo ozobela pe champagne Mokufi de sa Koufi ba fe sengeli bali abamela ba réjouir nde onanga mbali profiter na vie na yo toyebite o bia biso ko ya jour nini toyebite oui nazab na d'accord na yo na itala Alex Azap azana ndako akufi ok zwa oyo mela Alex Azap akufi papa akufi ayebisi ndeko na bango ke Alex akufi mwasi aleki na secteur oui merci Seigneur kalo na lingo za la présente poto onéré monsieur Mera na passage na ye tango kokende pa Lucifer pour la journée enterrement oui Seigneur soki nzambe alingi na kozala Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Dimotonzambe l'artiste, cinéaste, le grand manager, la star du moment, Alex Yeyo, moto ya arrogance, moto ya bozui, mobomi violeur, alobaka esengeli na ngai, nandi mapasi, mena ko sacrifier batute, Alex alelaka, esalaka pasi, sali pasi pe mawa Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout ndeko na ngai filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mobali filme oyo eza kitoko pe lengi film Ezagou, je le dis cet film à tous les fidéliens et les fidéliennes il y a Kinshasa, il y a Brazzaville. Awa, tout ça là quand un barrage, tout le monde a battu policier mi balé. Fidèle Story to pesi opportunité na baeban surtout bozolanda biso ya koyekola anglais gratuit olingi okota na les amis de Fidèle Story komela biso na WhatsApp olingi oyekola anglais ofele okozwa ba vidéo okozwa cours en ligne okozwa cours na centre na biso kota kaka na YouTube na yo obeti Fidèle du Mauvais TV chaîne abiso ekobima Fidèle du Mauvais TV o s'abonner et otiki commentaire na moko ya ba film na biso robosana te okomi kaka anglais otie numéro na yo ya téléphone na YouTube na publication na biso tango tokoya tokozwa ba commentaire na bino bokomi anglais na oyo botiki ba numéro ya téléphone tokozwa yango tokokotisa bino na kati ya groupe WhatsApp na biso ya Fidèle Center na kuna nde okozwa ba cours ya anglais ofele
yekola anglais lelo ndeko na ngai ya mwasi yekola anglais ezali passeport pona lobi na yo yo za visionnaire Fidèle du Mauve Production epesi yo opportunité ya koyekola anglais gratuit kaka ndenge ozolanda biso kota na YouTube na yo koma kaka Fidèle du Mauve TV osabone d'abord na chaîne na biso soki osabone okomi kaka na commentaire anglais pe otie numéro na yo ya téléphone Fidèle d'Histoire tokozala wana mpona korépondre pe koajoute bino na kati ya bafilme na biso na groupe na biso ya Fidèle du Santé. Madame fongola coffre na yo totala fongola tolingi tomona fruit oyo eza na kati fongola coffre madame ozokisa biso temps madame okokita na respect nyonso toza nango mpa na yo nakodiskute papa nasola na bino awa bakangaka madame oyo tomonaki kuna na kati ya temple aza na nini basoda balobaki akofungola coffre officier nasi nayebisi bino keloko moko toza na kati madame toboyi te yo fungana totala soki eza kaka bafruit kaka eza kuna madame toboyi te yo fungola nano officier nakoswana bino non madame fungola nano coffre madame fungola nano coffre nakisa biso coffre tozosenga nayebi nakofungola nazo comprendre bino madame fungola nano fungola coffre madame tiko lekisa biso ta fongola madame fongola problème eza te officier Malembe toyebi komitungisa te nyonso leo kata nyonso na kokata kata ngu 17h51 Fidèle d'Histoire na Kinshasa Fidèle d'Histoire partout bonjour. Assure-toi que mutu moko te afongola la porte oyo. Ça l'assure que mutu akotati. Batikelaki consigne balobaki okobanda kosukola chief chaque jour na 1 heure. Ye abandaki musala ya kosukola chief. Ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali filme oyo ete ya yo bato mbongo yo o anviaka. Oyebi te nini o esalamaka na kati ya bandako wana botala exemple ya bandako moko ya bato